New ABC One TV, votre chaîne d'information. New ABC One TV vous diffuse des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. New ABC One TV, le génie de l'information. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo la pesi bilo mbote esika nyonso ezwa mibino. Petika ete kimi nzombe tata e ingela o mabota mabino. Na New ABC One TV, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi tozolo bela lelo po ezali spécial joyeux Noël la République démocratique du Congo. Vraiment bande ko joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Na l'homme puissant Kabuya, l'homme puissant de Kabuya, l'imbattable, l'incontournable. Po ete Kabuya lobaki ete to souhaiter joyeux Noël. Bande ko Joe Merlino Moussoba la Suisse, joyeux Noël Yayola Bana et outi bongo et pas au CR de la presse congolaise Arthur Ndombasi. Vraiment nazo comprendre te Joe Moussoba bon rétablissement. Ah, Arthur Ndombasi, yo peli susu, bon rétablissement, mais nabi kenzambe, bakolonga te poete au CA de la presse à Nzambe, comment batulanga, il faut pas bela mbala moko boye. Donc, dans l'obika katika Nzambe, a tele misabino quoi. Tozolo banini, tolobi spécial joyeux Noël. Bandeko, Congo eza ya koinda. Kabuya l'homme puissant. Tchana nous, to poto kote ipela bandako. Au CA de la presse, à une autorisation au côté de la bande à Batou, Totuni, Bolandana, Nege Batou, va répondre joyeux Noël quoi. Et bongo Tozonga, Malko Kakil à la France, Emmanuel Chabalo quoi. Tokende quoi. La complicité à Kabouya l'homme puissant. New ABC One TV, votre chaîne d'information. Mbote maman. Mbote maman. Bon, biso toza télé internationale, New ABC One TV. Toza kaka na Congo kotala lolenge nini. Bozali kolekisa mokolo ya bonane boni kasi bozolekisa Noël pona mokolo lelo tozaka na mawa esengo ezate mbongo ezate bana balati te tovandika boto tala mokila ndenge ezoleka bon siko kasi pona makama matali maponami oza sûr que bokena maponami les 30 en tout cas oya les 30 il faut tokende kopona po passe oyo eleki. Ce qui te poni te pas sur les autres continents kaka to suka nango wapi photo kendika na maponami bon so mona mboka Joseph Kabila bi maponami ezate ezate ndenge ni egezala merci maman nayoki bande ko biso toza chaîne internationale en direct de l'États-Unis d'Amérique toyeka ko tuna poto yeba to moni bele pe bokanga suki ya bokanga mona c'est que bonne année peleza makasi wa joyeux Noël. Joyeux Noël, maman, bonne année, zate, tokanga bana kapo bana bazala ka propre. Mais na maboko bambongo ezana ngote mwana zani ka propre potalaka. Pour mwana soza ça a été mokile loba. Mais ngoto tokanga ka mwana za propre mais bambongo na maboko zate mpiaka. Siko so bayibo kele mapona mboko pona. To pona. So bango batie to pona. Toza d'accord. O se Kabila lobi les 30 mapona mezate. Ah, wane yeba ka ye. Asala nyoso amona sala to ane loko lobate. Merci. Mbote maman Thomas. Mbote. Maman toza le sengo poto kutio awa. Toyebi ke epa na yo se ke feti pelezo le kama lamu po yo za maman na biso Thomas na biso maman Chak. Ah, nazan Thomas me feti na moni nanga ezole kabiete. Wabi mbongo. Mbongo esate. Tala lelo boy mukol bato balamba ka bazo sepel menga na vandi. Na ledi pa ko kawuka. Siko mama bilo pe bato bosambelaka. Nini pe bozolo bala bato. Ba kende ko voter to ba kende te. Ba voter o mutema na bango ko sepela. Ba o iwana ba ku voter ya bimi totala simba Congo. Congo ekomi lokole za na passe ko ekomi na likolo ya kufa. Tuzo mwana passe na biso basala Nzambe tuzo nyokama. Surtout eloko mpenze zo pesa biso basala Nzambe passe. Congo diwa esopani passe bana bazotambula mitakala liboso ya baboti bana bazotosa baboti lisusu te tokomi na bana na bamama na batata tokomi ndenge moko me biso basala Nzambe sika wana tokoteya nini tokoloba nini na liboso ya Nzambe biso toza na kati ya bitumba kaka. Siko mama penza lokola na zuyo nde la sepeli parce que bino nde basali ya Nzambe nde bobomisi pe ekolo yo bokomi kokele kozwa bambongo koteka ba carte électeur ya bato sikoyo na église ozo déjà ya bato boni
Ah, ngai nake nanga ta na député mon côté. Nazwi nanga carte ya mutu te, nazwi nanga pola mutu te, nazwi nanga sani ya mutu te, nazwi loko ya mutu te. Na boy nzambe nanga kaka sali langa. Boso Kabila lobi maponami ezate bilo basala nzai bokosani. So Kabila sani ne. Aboyi maponami. Aboyi baba pona muto. So ka aboyi ba pona muto. Biso ka sala nzambe déjà tozala kati ya mabonde li. Tozala kati ya mabonde bo mukina biso eleka kimia, tozala kimia bitumba te, makile tanga te, bana biso bakufa te, biso basala nzambe tozala kati ya kolela epa ya nzambe tosengi kimia. Merci maman. Mbote maman. Mbote maman na ngai. Bolimbisi mo muke poto kotelo na ndako no kasi biso toza chaîne internationale ABC en direct des États-Unis d'Amérique. Toyeka ko tuna toyeba ndenge ni bozolekisa Joyeux Noël na République démocratique du Congo. Mama Joyeux Noël ezoleka nango kaka na kimia te diso tokoloba. Po to ndimaki pete ke ekosalema nango mwa ba chuchotement oyo ya ba élection eleki nango boye na boye tozela kaka date batie le 30 wana so ekosimo be esimba te. Siko mama ye moko loboso c'est la date le 30. Soki Kabila lobi ke élection ezate la République démocratique du Congo. Bino ba Congolais bokoloba nini? Mama ezala te pona nini? Po mandat na ye sukaki mukolo wana le 23 na 20 na 0h. Boya ko boya ngo pona nini? Soki aboyi bokosaleni. Ah, voilà gouvernement bango moko bazala ba charge. Merci maman. New ABC One TV, votre chaîne d'information. Vraiment bandeko bolandi bino moko mutulo sasolela ete mbongo ezalite. Mais le Congolais Congolais lingaka na yaza ane moi propre akanga mo ane suki moi la pe amona na ka bien po ba vizia ba seka baninga te. Mais ce tokelo la Brazzaville na mboka Sassou ata ko mabe ya Sassou azoko kala ete ponza la peza kuna mais bogomo na Joyeux Noël batu ba sepela kala ngo makasi koleka bonane. Soki tokeka na Angola na mboka la reine Olga Lompingala mokitele Florence Batondo Mido bogomo na penza bois festa bogomo na pelo lenge nini batu ba sepela ka. Soki tokela Suisse na mboka ya Joe Musoba Merlino bokomona penza ke bato bako sepela soki tokie na France na mboka ya Emmanuel Chabaloko ala malko kakila na vraiment Arthur Ndombasi Arthur Ndombasi bokomona penza ke bato bazako sepela soki tolongwe wana pela tolebi to tambola papa social force kadikese molonga nya mama Solange XXL la Belgique soki tokie pepa na mboka mama Clémence Dinanga la Belgique okokuta penza ke batu peza bazali ko sepela quoi. Donc Joyeux Noël eza nango kaka na mboka moko boye na ba pays tout soki tokei bisika ya Henri Kitobila makula zali okomona pa Joyeux Noël bazo sepela soki tokei na mboka ya Josué Kipini na Maroc okuta Joyeux Noël vraiment ba marocain félicitations pour balobi bache TGV bache ango bandeko la ngai mais na Congo bakotia ngo mukolo nini na Maroc bache ango bongo na Congo ba marocain longonya la bino kwa bozo bunda po lekolo la bino ba congolais to lemba kolela nzala ba congolais na yebisa ki bino ke bilei la biso ezali nzala pourquoi pas boko permettre que maponami les 30 à la té pourquoi pas boko telema bande kolanga ba congolais bolela kanzala partout bozali boza bato nzala partout bozali biloko ezate bomoni ba famille bazolela tozo fêter la passe kasi boni mutu azo nyoko population boye bino bo pese maboko boni mutu azo sakala la esprit na bino bo pese maboko bande ko balandi tout congolais les 30 totelema nano ko ba congolais totelema pas de négociation pas d'explication ponza les akala matoité balobi les ventres famés na point d'oreille bande kolanga. Comment tu connais comme aboy? Fête à Noël batu tout et ça un monde entier bazo sepela. Mais kaka la Congo ne batu bazo lela. Kaka la Congo ne ba para ba koki ko sombela bala bilamba te. Kaka la Congo l'hôtel ya miliki ezalité ya secret zate bomoni ba famille ba boti baza kolela. Bomoni na batu nzambe baza ka kolela. Finalement où est Dieu de la République démocratique du Congo? Nzambe aza absent la République démocratique du Congo ou Nzamba azali. Bande kolangai ba l'homme de Dieu. Avec tous les respects, je vous dois. Botika ko kose la kabato la côté bango évangile oye longo banité. Boté ya batu solo po solo ndezo siko la batu. Bo memeli batu évangile oye lalisi bango. Église des réveils bilonde batu boye sous ko endormi batu sous la lokuta. To boye ki ete ba catholique tango bayela ki biso na mokonzi azala la bino azala pena yo sango ela muto telemela ki yango. Mais to boli ba réveil boye sous ko lalisa biso ko le kata batu catholique.
ba réveil boye lisusu vraiment kolalisa biso boye kokosa biso na mwa misolo mike bato bazwaka bazwa yango bapesaka yo na mwa mike oyo bato bazwaka bazwa yango bapesaka bino bandeko balandi bapaster botala makala moto bozomema na mitula bino lelo oyo bino na bandako na bino bole bozwi badime bozwi bofronde bozwi biloko ebele ya bato me kasi tala lelo oyo tala lelo oyo bato boteyaka tala lelo oyo bato boteyaka liloba nzambe eske bango balei yesu alesaki bato bino bolesi bango basoso bapesi bino bakado eske boki kotikala ndako bandimi na bino moko mwa parti ya soso po alia to bango ni bato balesi yo na mwasi no na bano balati yo balati bango bilamba sikoyo bango retour na bango na kopesa nzambe akopesa bango akouta wapi po ani yo ozeli nzambe te oliaka na mitula bango mpona ni bango mpe balia na mutula o te ndeko likelemba bapaster eleki trop c'est trop tokodevoile yango na mikolo ezali koya tobaye likelemba na bino tobaye baofrande tobaye badime yango bolakisaka biso verité te offrande balobi na biso botiango na mungwa ese totiaka bofrande na biso na mungwa selon lévitique totiaka na mungwa te totiaka bofrande na biso ya pamba nde bosepela yango mungwa bointerprete sikoyo offrande elingaka kolakisa nini selon nzambe bandeko Congo eza la souffrance bino moko bolandi Océan de la presse akitaki sur le terrain kotuna na bandako bomoi na koti na baparcelle ya bato boyoki bamama barépondre balobi Congo ezobika te sikoyo mpo na nini bowumisa Kabila na bokonzi mpo na nini boyokele le 30 ke maponami ezala te mpo na nini boyoka négociation na ye Martin Fayulu tala population Félix Tshisekedi tala population où est les bases de Félix Tshisekedi où est les bases ya ba Félix Tshisekedi Martin Fayulu homme du peuple population elobi les 30 ou jamais yoka mbele ya population na lakisi bino te population ezolia te mais bino siko bole bala bino bameli ba champagne baki kosala ba toast na ba bois de nuit bazosepela mais tala population o bazolanda yo tala population bazosepelisa yo tout le monde est en train de pleurer boni Congo etonda nkita boni to Congo o eza na mbongo ebele pe bato mayele bokomi bato na bolema bondenge nini ba famille ozolela nzala bo eza na droit vivre te na mboka lango tokele kosenga biloko epa nani ese bandeko la biso bazala bapoto bango ni baza miumbu la biso poto bengaka bango bapiaka biso yango tolobi boye les 30 congolais oyo akotambola te tokobimisela makasi wala eza maloba Océan de la presse les 30 congolais oyo akovandela ndako na biso bino nga moko la kobolotia bafene équipe na nga na kosala opération toyebi ndako ya population congolaise oyo akovanda les 30 soki élection esalami te bovai na bandako ngala base na nga tokotia bilo fe na kolakisa biloko nga na muta base tokotia bilo fe parce que boko ofandaka te bolobaka bogangaka kaka bozokufa kaka banzala bato moko balobelaka bino mo bosa eloko te peuple congolais les 30 so botelemi te tokotumba bino na place totumba Joseph Kabila tokotika pe mamolimo la kimeme totumbi siko ba population congolaise parce que boza ba naïve parce que boza peuple moko boza trop péré et boko selanza e makambo te bolete siko bokotika pe bonane lekela bilo boye il faut to sepela bonane yango tolobi mona mboka Joseph Kabila bongi saka po biso tozoya peuple o soke la linga moko Océan de la presse na ko telema na ko tumba bandako ba peuple wana toko sambala bango parce que faut peuple a revendiquer ba droit na e nzala ya boto ko supporter ngote ba famille belé bazo kufa nzala ba famille belé bazo liate misolo ekanga mepala bino bo fete soki toke ko tala bino lolenge siko bino bozo fete wala bo finga bango bolobi ba nyama ba tufi na bango ba kufa ta ko kufa mais cette fois-ci congolais akolala te pour passer leki soka lali Océan de la presse azali molobe la République démocratique du Congo en tout cas merci na kabuya l'homme puissant o ezala ka pona la kisala bato ete ba congolais bazo vivre te alors ba ko accepter les sous souffrance à modèle aboy feti munene lokola mbotama ya Yesu Kristo bato bazo sepela te siko bato bako sepela wapi mokolo bako kufa bato bako mona senga Congo mokolo nini ba minéral Congo to kaka na sango to vivre ngote ba matière na biso zokele konvoi misa ba rwandais onvoi misa bato musu ba osala ba téléphone matière ezo uta awa ban matière ezo uta awa biloko tu basala mutuka matière na République démocratique du Congo bongo siko bala Congo ba nyoko maboy ba para balo baka ba cri d'alarme pasi boy et bongo bilo bato bo talanga bozo sepela ngo na lobi tout congolais les 30 wa libanda Martin Fayulu landanga na bokebi l'interpeller conscience na lobi les 30 soko bimité to ko chao mupanzi les 30 Martin Fayulu soko bimité comme meka ko négocier na mona mboka Joseph Kabila te Félix les 30 so bo bimité boke la négociation na mona mboka Joseph Kabila toko tumba bino tika nzambe apesa bilo mato ya koyoka ba base na bino wana eza population congolaise ezo nyokwa Martin Fayulu oza soldat du peuple comme meka te ba bengo na négociation
nyungu nyungu ebimi déjà balobi bamoni bino na hôtel du fleuve ponga soki ekomi na lobaka bokele kosani na hôtel du fleuve soki babengi bino réunion quelconque Martin Fayulu zala pembe la population congolaise baya koyebiso bisika peuple a choisir yo azali kokota te na bela bango kokota te na buzoba na bango okele nzinga nzinga bosala biso bakambo tisekede banaye kosala biso le père aki azwimbo pa bobutu azongi ayi kofaire endormir biso ba discours wana ba faibleur tokoyoka ngote tolobi to boy tozana miso na biso ezali kola bino topesi bino maboko po to surveiller bino tolobi to boy makambo tisekedi le père baloko sa biso ake kolia mbongo na bango ko yebisa biso o te makile tanga te tolobi makile kotanga tika nzambe apambola bino bye. New ABC One TV, votre chaîne d'information. New ABC One TV vous diffuse des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. New ABC One TV, le génie de l'information.